avant je crois que tous ans malade ça sonda ko tant akufi choc wana bana bakokate donc bana bazaki mikebe ba no comprendre que mutu moko tozalaka na ye azalaka te po azalaka tout moment kana bana yo yaki pana biso mona yazalaka kabo na mwana so na boti mwana lali ye pe dans mwana ti mwana so na surtout ki na mona kana tolo na ye ngazaki ne na tango passe to moni na ye passe to landa na manzanza to lali na se nezaka ndaka manzanza te na tana série ya elanga elango ya makasi wana tola na se to tie carton to zuli puta to tie likolo ngana zema munene chiko pulu oui biso la bongo na carton au souffrant tia bato ndo finga koko kutu elongi mabe koko mundu mabe teninga za mwindu tamsusu ndenge ngana na niveau na komelaki so aki batia yo muto finga elongi mabe wana yo muto finga mundu aseka mabe tamsusu kutu asida ba ya barabe ngeza la bien madi mama olive lembe mama kotika biso te borfele wana ceux qui organisent bango te baliaka te on va maman yo pesa biso na décembre yango futela borfele na classe na bandako on makanisi la biso bana na yo to boite tala ba orphelin yo mona bato belete babito ke pesa ba orphelin bakendaka na orphelinat. Est-ce que borfele bazalaka na orphelinat? Borfele bazalaka na orphelinat te. Borfele pe o bazala bandaku bazali. Tango zo kendo luka bazala na orphelinat. Bon mwana ndeko oyo yebaka bandako simane na simana Yves Pandi boye. Oyo yebaka. Tango ke pesa na orphelinat ba lebo ba wana so ba lete boko yeba. Mais na lelika na place ya ba veuve. Maman, biso pito za pe na poste to mona pe bamboka misusu te. Ata Lubumbashi aneti nga na bi Lubumbashi te. So maman me minga Lubumbashi na robeta ba shit. Avant na mata na avion na beti shit. Na kata avion na beti shit. Tina kita na avion na robeta shit. Maman. Toza na posa penza, toza vraiment na posa pe biso pe un jour. To kende pe dans le week-end Dubaï te. To tambola tana mama pe. Toza la pe na esengo neti batu. Moi na soka to mona mama na za na esengo. To vandi pe, tozo lia pe place moko na maman to tafuni pe esa pe sengo ba orphelin wana pe neti décembre yango maman so kanisi biso te mutaka nsaka biso azate aso bengi biso te biso moko na nzela kinga kat na bana biso o kaka ba mama moko kuna basimbi bana yebake ba veuve na ba orphelin. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ibisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba avion ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika. Ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino kobo tala ba témoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ça qui fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na bela ki tension makasi na yokota na YouTube na kotani na Ozana pasteur Moïse Abondel pour na bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension suicide bilonyo sibanda sanga palpitation suicide. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème mwana bane kolobate na bane kokende na orthophoniste donc ba déclarer ki mwana comme handicapé à olobate mais tant na yiko l'exemple papa Moïse alekisi mwana délivrance de l'homme na komo loba na yiko témoigner moni na nzamba ya bikamo wa sali na bomo nangai nazali na problème mukanda to réponse na za kabariji na raison mo kezata na sens te na ko mo se sengo na zu mukanda na zu ke musara donc on a témoigner moni na nzamba ya Ozana wa sali na bomo nanga to kama nzamba na lobaki déjà awa ezali terminus bon s'abonner na papa Moïse prophète TV na YouTube dans un bino na moto. Maison Kati, eza ya bana ya Congo. Maison Kati, eza ya bana ya Congo. Maison Kati do, eza ya bana ya Congo do.
maison katido eza ya bana ya Congo don toza na ba projet belé eza nango naturel mwamba papa wana makasi ya ba papa tanga bio sukisa pomade élargissante pona ba papa pirito voir clair FD Purge ba produit ya maison kati yango wana tanga maison kati amemeli biso ba produit naturel ya bien oyo kotraite nzoto na biso malamu mingi koleka. Plus de détails kende na Kintuka Pêcheur avenue Maindombe numéro 99 référence Carrie Grèce. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news, c'est ça, tout il va avec Yves. Il parle tous de temps de faux. La fin avec la série continue toujours dans votre chaîne. C'est pas promo 1040. Voilà, nous sommes déjà avec Coco Biko Télé, la femme veuve de l'artiste comédien Chico Pouloulou, Jack Otoyoba qui très bien. Il y a cela déjà 3 ans depuis que Azana Bissoté Awana décembre. Je crois bien Bandeko et Belé to Soulena Bango to Betaripe Masoulé Belé par rapport à Barfelin. Oyo ndeko na biso Chico Pouloulou la tigela biso ben lelo tozana ye moko Coco Biko Télé je crois bien à kozana biso clair pour na makambo susu ils a un peu caché ils a plus ya famille voilà merci na Poupon Dibo na kati ya Canada mon ami na pesi bambote belé na John Lobila ba existe belé sans oublier ma maman que j'aime bien maman Believe Muka Fondation to sunga ba venu orphelin na bossanité maman Emeline va monter mais tous pépélé mbéto maman Nikilemba et sans oublier mon grand frère propre Jean-Robert Kalala le savant de l'ADC la force Kati Motema il y a maman Nabson Nicole maman la parfaite à Paris et na bossanité mon ami privé Christ Tembo le futur papa na Awen et Ruben merci Pierrot Mazala na fongola biso déjà alors Coco Bikoté les bonus santé na yo et puis ya bana oyo ndeko Chico Pouloulou atikela comme aux femmes vivent à l'instant. Voilà. Ça va par la grâce de Dieu, bana baza bien. Nga pena za bien, nga kutia le beza te pour bino mo Monica mais ça va. Oui. OK. Alors il y a cela déjà combien d'années? 3 ans dans Autoloba ou na décembre, le 23 décembre ça a 3 ans. OK. De temps à l'autre tout le monde qui va notre ami Nandeko Hans et pour soutenir bana. Est-ce qu'il y a continuer toujours au azala ki bongo les seuls artistes qui a soutenir bana au Chico pour la tigela? Oui. Ah bengaka ceux qui si face à quelque chose à salaka tilelo. En tout cas bon ça na banate. C'est un peu ça. Voilà. En tout cas merci ndoko biso donc Ansuluzolo et Fantomas en tout cas na ozo sala pona bana ndoko Chico Pouloulou ça montre que bolingo arrive vraiment ndeko na yo Chico Pouloulou. Voilà mais moment moko ya biso ba série ma maladie ya bana est-ce que maintenant ça va c'est ça qui problème spirituel bien comment ya komona bana ko bela souvent Yves moi nazo bela Yves moi na moi tout bien tout ça. Oui na moni kuto ko bien nenka na lo babo nazo yoka ba vidéo mo zo tambola ya Coco na mwana malade papa ou maman moto zo ba vidéo wana soza mposo lia mbongo zwa bana obino bobota botia bosenga mbongo franchement eza mawa pe bota ba vidéo bota la vidéo wana Pouloulou tanga kufi atiki bébé obozo mona wana Laetitia Bikoté les sengi atikala kina mbula moko donc je crois kufi auto que ça une année donc ils une semaine ndé okufa ti lelo mona ngazala ka bébé ti lelo mona ngamela ka mabele na bona kotanga komba mutu zotia ba vidéo wana na sara pe émission na yo te yo zu vidéo pa mutu mususu okoma kotia ngo kosengela ngo mbongo ti lelo ke Coco azobelisa bana azosenga non je demande pas l'argent so ina senga mbongo na osenga so ina senga mbongo lelo o to kenda su musika te en tout cas nga azana bizela osenga mbongo te kena tournaka tout autour du pont non so na posa mbongo na benga mama di mama bana mama orphelin mama bave po yo lira no kana bato passe aux alaka na bato passe que tala orphelin o a penza moyen te vous comprenez et ça peut être misusu na benga pe papa ans biso a mwana moyen te mais yo mutu mo ba vidéo moko elekana na Yves Van Lebi wana to akundi chiko sali ka soki une semaine na mabele
ba vidéo ngombo na zaki pe santé na biso surtout ça bien té dans ce zoeba yo zongi sa ngo tilelo osengela ngo ba mbongo na kombo na nga na komba mwana poani hein en tout cas na sepelité mbala sima so na yo kaka vidéo na zo circuler kaka tono le kana tan kombo na yo tono tanga kombo na yo en tout cas ezama bi so pe na tan kombo na yo mbongo yo lia na yebi angote okebimisela ngo na parquet j'ai pas aimé. Mais yo zalaka mutu ya ba vérité mo ebele ozaka mutu pe on cacher makambo tebe ozobomba kobo pe pona nini et puis eza nani en fait signaler biso to eba pe hein ben vidéo eza pe ya nini est-ce que c'est en caché quoi kufi au banda ko senga pe mbongo pe ou bien ezaki vidéo ndenge expliquer pas l'argent non senga mbongo te non ko expliquer ba problème mbongo ekomela nga nde ndo ba kikoka kim na mbongo ebele ngana bana ko pesa explication ke na mbongo obno ba na kim na ngobena bimi ata na 100 francs te yibi mbongo na bimi ata na 100 francs no expliquer na mi ata na 100 francs te kutu bana bango bana baza malade na banda lo babongo ke kutu bana bango ba malade non on ezaki pas na biso non mais ça coûte na banda na zo na vidéo yango mwana c'est comme ça banda omela mwana ngo ti le la kola akate bébé akobi na 3 ans kende 4 ans amela aka libeli hein amela ngane ka libeli libela ngo na vidéo yango ezalaki ka ba otuna ngai ba toyoki sango nde ka ba yoka kaka toyoki sango ke okimi na mbongo ebele otiki corps mbalo na mort yo kimi na otika corps ashiko na mort olia na babombo nazolia babombo soki ndenge nini lokola soki mutu akufi bapekisi na munoko eningana nayebi ke nazolia bien te bombo wana ezaka bombo na ndai kotuse ekuta anga na basirona zane batu basombela anga ezaka soki bombo toto soki bombo nini wana nina bandai kolia mais longo kolia bombo ne komi domination yango na yebi te nganga ngo soki ayebi kopesa domination tika na bombo nilo msute Yves et comme ezali mabomba bombo elongo bombo comme na kimi na mbongo na wana ko expliquer que na kimi na mbongo te na liwatch ko na bima ata na 100 francs te ata poisson moko maman Olive kutu muta pesa nganga yoka passe na mutema na ete ke na pesa muto mbongo na nga mutoki na nga pour muta maman Olive asala ka biso to sela ka ete kote basala ke bilanga na ye bato basala ba message basala ka mesuka lango ta muto na pasi ayeko sungo na pasi na yo ye muta pesa ngo apesa na mutema moko mais bato to zana bango pemili ba ndokyo bazala ka pembeni wana tant bon comme on a comme bête la machine o alinga bala bête machine na mbongo ta maman Olive oyo a sentaki abete machine na mbongo ta maman Olive oyo do mamwe ko bebele o mona ki ndo kimto abe ebimi yo ba se ki mbongo ko mutu mabe yango ki ndo ba ko makangela biso po ba botolo mbongo bite lokola kine me mama na loyenge to bambeka andoki ye mtali yaki ye mtu asaki boye aito babambi bongo lokwa kini me mama na loyenge babosana ke ezambila o etelaka na mutu nyonso tu na libota nyonso ale balati yo tango ya bango ekoma bakomisko ezaka boye bakite ezaka oye batendeni ndima ngoka bongo oui baki po etelaka na mwana nzambe kutu akufi bongo ya yo vous comprenez allez ce que ba vidéo na ndai ko sala nazoyeba te na sala 2 vidéos d'été na sala ebele mais moko na yoka boso boye ke batiaki yango na luki na ta mtawani ko expliquer ngam na ngabi non eza kuti na Facebook tala ozala mwana na yoki ki osenga mutu angola benginga na yoki ozosenga mbongo problème ni est-ce que mwana aza malade na ko dimate ke mwana a malade okoza pe mbongo ngo bapesi yo après mwana ngo pa beli ya makasi koleka mbongo batie wana tapi non mwana malade te na o vanda kala mingi tawa garçon mo Junior Ekita bonjour Junior Ekita benga ngai bisanga non comprendre te na mona vidéo mo awa ndeni Laetitia malade mwana malade te ou mena moni vidéo copine na muso pe ayebisi nga bite botala bien na ba vidéo wana bona me mama raté bona kinto me mama na biso kaka tala siko Laetitia tango wana ndenga zalaki na lelo mona keza Laetitia te en tout cas muto senga mbona kombo nanga naza munoko senga mbongo senga senga mbona osenga so na senga na kosenga oui baza ba orphelin na kosengela bango
po baza na papa te papa na bango azate asepesaka pe mokili asepesaki kongo na biso donc soki olingi osenga mbongo na yo zwa bebe na yo zwa mwana na yo zwa baniese bacousin banani na yo tia bango na sengela bango ke na video mobo ya koko eleka na kala osengela nga mbongo tokoma kofinga nga olobake ye kaka abelisaka kaka non bana nga baza bonne santé bazobela te kozela pe ka babela te mais siko ça va siko maladie est combien un peu non ça va tous les cas ba prière ma bébélé et belé ka ça va en fait ezaki nini pas problème bana kolanda ou bien ezaki lokomoko peut-être côté kuna basepelaki te côté ya famille mobali na yo ndenge toyebi boswanaka peut-être ba mauvais sort te nde okina na kanda bango mpe bakina na kanda peut-être te elandi bana bon toyebi mitema bato te nga na omona Yves kati ya Yves nayebi te donc nzambe ayebaka saka secret monene soki abi ata betirete na mitema na biso ta mosu Yves avanda na koko te ta mosu koko avanda na Yves te ta mosu koko avanda na Mike Lokamba te ta mosu koko avanda na Aisha koko te po Aisha alobaki mabe na nga Mike Lokamba alobaki Yves alobaki c'est un peu ça donc pour nana to bakanza Dieu merci ezalaki nga na bana omona oka malade mais bana tellement que oui c'est vrai babelaki trop avant je suis quoi kufa tozara malade biso sondako tanga kufi choc wana bana bakoka te donc bana bazaki mikebe bana comprendre que mutu moko tozalaka na ye azalaka te po azalaki tout moment kana bana yo yaki pana biso mona yazalaka kabu na mwana so na boti mwana lali ye pe nazo mona ti mwana so na surtout ki na mona kana tolo na ye donc bana bazaki na affection ya makasi tant pe azate ba mona mbamo ki ezaki te na yebite so ezaki mutema bimaloba pe ezaki belé koto oya loba koto oya saka koto oya saka koto oya saka mais bako saka nyo surtout bango so simba ka mutu so yebi likamo so yebi na opete yo simba nango pete mabe ya mama elandi na bana mabe nanga mabe nanga neti nini sina makambo osaki mabe manquement na babokilo na basemeki bambanda olingi bana na bango baya te pembeni na yo mwa mosolo ebimaki wana mwa biloko ekotaki wana olimama na bango là maintenant je ne sais pas kozala pembeni na sens ke etango mbongo eutaki ya mama olive ntango eyaki babi koko bikotela boya vraiment bon tolobela te ndenge ezaki mbongo ebele bokamusanga botokamuso ndenge mbongo ebelenga na simba yango sikoyo bana bandeko mosusu olingai bazwa te mpo na nini ese nga mna kabola mbongo mbongo wana Yves est-ce que na mona tango mbongo wana muto yana ona lobango mama Angèle aya na eboke ya mbongo na ye tango opesa nga obimisa oui to mama Angèle obimisa vraiment mama Angèle na lingaka mingi mama nzaba batela yo vraiment to mama Angèle na mbongo wana na yebaka ayeki pembeni nanga liboso kuti bakeko lakisa ndako mususu pa kota ndako mususu nzonde bango nda olanda ngo déjà mama Angèle habite biso ndako to moni veva ovanda eza ndako te nde bazongisi eti place nga azalaki nga déjà ba isolé nga nazaki déjà isolé bazongisi place nga azalaki mama Angèle aye place nazaki atie mabolongo na se ke mama boni bakoki kovanda wana te place nga navandaki boni mama atindi nga alobi ayoki kolela na yo en tout cas mama alobi oto mama alobaki na ye alobi mais naza na eloko moko ya mama bina apesa ngo kaka na maboko na yo nomona sikoyo mbongo wana badongola misu bazalaki ebele totali famille bazozela totali koto bazozela totali koto bazozela te mama Angèle so mbongo na simbi yango na maboko na nga na mowe akundama na soni parce que ne babanda ko mama Angèle bakanisa ki déjà basombaki déjà ta sous-vêtement basombaki eloko boye basalaki babongisi déjà ntango na ko seke na oza mbongo te po anini esenga bi moyi ndenga zana ata sengla pa mona to sombi te ko ba boite ngabi oui na ba mama Angèle na bi ke soki mama Angèle olandango mama oli va pesa nga na mutema malamu ne ya mawana ya kibo mwasi eloko mona kanga alobaka bi na Afrique soki mobala kufi mwasa bi makandoki eloko moko kaka bi eloko nazo comprendre Afrique soki ka mobala kufeli mwasa kufeli mobali mwasa koma kandoki donc moi moi pe kandoki abo mobali patika na bano mikie bano baza mikie o baza na ba non ba côté ba classe ti ba koma ba 6e
primaire bobi pasi ni moi so akomona donc yango apesa ki mbongo wana ke nayebi ke osala eloko te ozo sala te ozo teka te osala commerce te mbongo o mama lobi ozongela ta commerce eloko nga na sepela na mama Olive vraiment aza mwasi moko malamu mingi toza kutu lelo o tolobaka bato bazolakisa biso banzela mpona kokota na lola eza bapasteur mais bapasteur sikoyo tolakisa biso nzela seke baa na mitema mais motema mama oyo aza nango koleka meme na bapasteur mpo eza bapasteur misusu pasteur nyonso te na boyi natangi komba pasteur moko te na pasteur nyonso te eza bapasteur misusu ye azoya koluka oyo aye mpo ya bonga mpo mwasi na ye na bana na ye bazala bien mpo bana ye batanga na bekola bien afutaka ndako na ye mpo epesi mo lupango na ye atambola bien yo moto ozosambela epa na ye ata ozangi etali ete ye de pasteur oyo balobaka ke zwa mbongo na yo oyo bapesi yo ya kolamba ya kopesanga bazali basa mbongo bapesi olamba donc ye siko ayebi te ke soki mobala atikeli mwasi mbongo ya kolamba babi ya kopesanga ozwi opesi to mobala oya bokobunda wana etali ete ayebi na ye ke so mobala no aye bokobunda ye esifi kaka mbongo nekoma maboko na ye mais azoteya biso liloba nzambe bato baintérêt oui tala sikoyo eloko nga baka mama Olive aza bien aza plus que bapasteur lelo mama na so asali église bato batondi na église ya mama Olive mpo bolanda mbongo lokuta bolingo ye aza nango ye ayebi déjà ke niveau ya moto akomeli aza na pasi pasteur aluka ata yeba mutu ya suka donc pauvre ya niveau numéro 0 na église nanga avandaka wapi oyebi ke pasteur aluka yango te pasteur aluka te lelo pasteur akoma soki aye kobengisa ya ndako no aota déjà intérêt na ye pasteur nyonso te na oloba nana posa pasteur moko te na aloba na nga nalobi pasteur nyonso te eza bapasteur ya solo so mene baeglise ti lelo bazali vrai pasteur aya na susi na yo bazali tozobaka baoyo baza bakendaka mipanzi bayebaka te ke Yves Panda autaka wapi pasteur ayebi adresse na yo te Yves Panda autaka wapi est ce que lelo Yves Panda ali oyo ali ete mais oteya liloba nzambe azoteya amour du prochain aimez-vous les autres mais maman Olive ye penda azwaka temps aluka ye bavie ya motu motu na vivre ndeni okamona pena kovandaki na ndako na yo na banzala na yo tomonaki mokolo mosusu mama biso tyala mwana oyo abineli biso mutu ashi avandi na ndako na ye azoyeba nanu te na kofete ndeni akokaka ndako na ye kokokokoko biloko banzokita donc ça veut dire que mama Olive alukaka koyeba vie ya mutu moko ayivaka ndenge nini asalaka nini siko ndenge alukaka sa fallait que bapasteur nde balukaka bayebaka l'échec ya église na ngai lelo alie ou bien alie te siko lelo nalobi bongo pourquoi mponga mama Olive aloba abi nayebi ke siko ozosala commerce te mama ayebanga te ayebanga te nga na ndoka sakutu ke bajeune esalamaka na baswahili mais asalango epa na nga muyaka naye ko comprendre que asondaka aluka koyeba siko ti azolela wana tango bakokende okunda eka kotelema akobanda na nini siko aza wana aza avandi nanu azolela azokomprendre que moto ti azolela mingi makanisi eza ya kobaluka mpo akana eloko te ti azolela boye azoyeba ndenge akobandela te donc napesa ata ye nasungi mpo abanda elo mama Olive asala ayebaki naolela mingi na nga na eloko te. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibinombo na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit
l'éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zélati. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça qu'on a lancé appel na bana nyoso nzambe pour la classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kola tape kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza qui sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu, ils a plus 243 89 72. Santé ya bana Congo ebongi mutualité misunga ya femme de fer Grâce Mandela la pétrolière eye awa basa na salle d'opération avec ba appareil ya dernier cri ebongo yo cataracte enyokola na misunga okoza mobange na traitement pe okomona polele mba ote prise en charge kutu polobate otongo nyoso petit déjeuner eza gratuit mutualité misunga mosungi ya bana mboka yo azwi occasion ya kozwa baswa na mutualité misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier tête oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie na clinique misunga oyo ya Grâce Mandela la pétrolière est ezali ezate. Donc on a demandé koloba na ba église effort au moment où va luka asala il faut ba pasteur ndeba koma na ba devoir wana ya koyeba pena ke l'échec oyo ya ngai ya église oyo lelo ayete pona nini peut-être vana tolela mambo belé hein la mobali tozaki na bien ke nazo le tozaki tokoma le kwa ba camarade non mona leso non mona na uteki na ndoka manzanza kala mingi ta to ko zo manda kundi to vandi chambre salon nazo ngaso na ndoka manzanza to tito le la kana mamoli va avanda otakabi akomo boule na place non azo le la ba passe azo le la place rozonga azo le la boye no mona mbongo wana eyakaka vraiment maman zamba pambola yo na senga kanza mapambola génération na onyo surtout ti na 4e génération na oza ya opamba mapona oyo salaka pona biso mbongo nga na zwa ngote o ka mama bulaka biti o ndenga zolela o kolela makasi o ba calculer le kebele ya jusqu'au calcul nga lati yango ya bana nga zwa ngo lati yango na zwa mbongo wana te ta mbongo ye ba pesa ngai mbongo te na yebisika mama bina nga en tout cas o ana raison oza mwasa maele tozongi na mbongo oyo basala nano bakalkile na ye ya okunda ye après nyonso to ekotikala toya opeswa yango babanda kosala badémarche nyonso to wana siko moto adosala yango mama Angèle akotika bureau na ye te mpo banda kokende kotambolaka koluka mabele place batiaka bango cercueil bilamba akosala yango te atikelaki yango bato siko batikaki basoki biso biloko babi batikeli kaka na $700. Au total, on a eu combien? Vous avez la bonne mémoire encore? Oui. Tant qu'on a vu bon, maman j'ai la vendaki. A tiki ce que binobo que nous ça la rabo on peut ça rapport et pas naé. Bah rapport maman peut ça bah biso et bah maman peut ça autant à PC. Maman peut ça autant à PC. Bah se retrouver na batikali na $700. Tu as na $700 on a ce que yemo maman tali. Na niveau na ya kokaba. Na niveau ya mawana ye amoni 700 za mukie. Bon, tous la kasi. Ceux qui bakundi comme ça, nazongi na mbongo maman de alobaki maman Angèle. Nazongi na mbongo na yebisa maman po o penza na mbongo maman déjà lela alobaki. Bazongi na mbongo po ba ko. Le jour siko banga ba ko pesa nga deuxième enveloppe. Des jours tozara jour ba okunda. OK. Zara le jour bazo kunda. Siko tapa moni
maman Angèle aye à matiti place nazaki na likolo wana tovandi tozosola koko comme na moment ngo kande muninga mwasa azopesa conseil ke mama alobi mama asizaki mama alobi te na kaka kuna babi abota me abala te maman Angèle pe singa koko est-ce que mon balobi kuna ngabi maman na yo kinanga pe na yebaki nanga ke je wana ezobandela wapi nani abandi yango na nani pe baza ko accompagner yango na yebaki nanga ke likita mo boye salamaki wana ni alobaki yango mais ba comédie mo aleka na lobango mona te bakalowi mais ya alobaka biye ba pesaka ye ka pa fe ya yebi kutu te ya pe ba pesaka ka ke loba boye ye pa alobi ka oya mona ki ba komaki wana mais aba okoma ngonga na omona siko bato wana koma balinga nini na telema na loba ke na po baloba ni abo moni koko aza impoli tala matanga mbani tama mbo sali ezali sko ni basimisanga touche onga na loba kana nzambe zo lokumu po etelaka na ndako ya mutu nyonso tu eyaka na famille nyonso tu so lelo baprofite basaka nanga mpo na vandi ya nolela mbali nanga biso mpe tokoseka mpe su bango nga ndo baka nzambe azwa lokumu oui na ndenge ya koloba bongo maman Angèle anda osimba sac ocomprendre ke lokola bareconnaître yo te tokoki mpe kopesa yo te biso mpe tozongi na biso na oyo toyaki nango bazonga na mbongo nga nazopesa explication claire mbongo etikalaka 700 maman Angèle alobi moyena peso 700 oyo eza te mpo eza mokie yo na bana ekosimba te maman Angèle azokamwa 700 kaka etikali ye nakeno n'est pas mama koko nakei tokoya mais le jour là moi j'avais compris que ozomona ke moto aye pembeni nanga de tovandi boye avandi pembeni yo kasi mbongo bapesa yango na mabongo na ezwa non tovandi boye tozosola na ye ozokomprendre tendance ya motu ke alinga tikeloko siko tangu bato misu pe bamoni babi te toperdre biso surtout bazobosana ke tokoperdre biso surtout nga na bango ndenge moko te po moto ntango azalaki na bomoi bino bozalaki na bango na babisengo nga azalaki nde na ntango ya pasi tomoni na ye pasi tolali na ndako ya manzanza tolali na se ezaka na ndako ya manzanza te na série ya elanga elango ya makasi wana tolala na se totie carton tozwi liputa totie likolo nga nazema monene mais nakoki kaka kozala nde mwana bino te oui biso olala bongo na carton Yves Bandi ngai nalala na carton tia bato banda ofinga koko kutu elongi mabe koko mundu mabe te ndenge aza mwindu aza boye nga nda oseka ntango mosusu ndenge nga na niveau nakomelaki so baki batia yo moto ofingaka elongi mabe wana yo moto ofingaka mwindu asekaka mabe ntango mosusu kutu asida ya barabe elingi ezala bien po ongoki mpena kotiola komonana te mpo na kati asida barabe omonana ta moke te me nga kutu ta mosusu namonanaka ekoko yango yeyo lelo nauta na pasi moko muyo mutu moko boye ale olingi kaka pasi yango ekontinuaka obandaka kotiaka bavideo moko obandaka kosengaka kaka na kombo na nga soki namoni lelo ke pasi eleki en tout cas nakobukana te mama di mama soki nga pasi eleki nayebi ke mutu aza na motema ya mawa motema kokaba oyo azokabaki aoluka te koto eyeba akaba te ke po atiola azokaba po longolo mpena na pasi yango so oza mayele mpe mata naolela nakoleka kaka epa Yves Bandi naolela mama otiki ngai ndenge mpe naolela lelo ke mama otiki biso c'est ça ke yo mutu mondo osengela nga mbongo ndire naobelisa mwana nga belaka kaka banda shikwa kufati lola belaka kaka voilà mais lelo lobby surtout plus tant on voit qui appelle ya kingakati obokendaki bino ba femme vive et ça non ndenge nini et puis nana bengaki yo et c'est ça artiste comédien ni moko bengaka yo pour na rendez-vous wana en tout cas tu vas na ça moi ina ça dans lunette hein moi ça réponse bien on va lunette là tam non na tête dans lunette pour na mukolo tozwaka appel wana ngai koko nayebaki ata kinga kata
Ngana ebika ke soko leki ba kota ba maluko leki wana ndenge zo kende kuna tokomi na bandundu. Mena kama ke moi mboka moka kitoko makasi ezalaka place wana. Ne bandeli. Est-ce que naïba? Eh, dans le babou, bio, monta sa kinoise te. Yango yebite, yango wana. En tout cas, mukolo ba benganga nako tia commentaire te. Ezara pe période ngo ba oto kuna mwana maladie. Ngamoko nazara na fièvre, ndabenga biso ayi chokoko. Ba maman ba banda démarche depuis kala. Ba maman nga na kuta. Neti maman présente nanga. Maman Tété, moi ça joue poster. Na vice-présidente na biso maman na biso maman Mado balobi banda ba démarche depuis kala ba bisa bango ka fo boza na statut maman linga aboete maman linga bo fo boza en ordre fo boza la bo on ezaki ka ba kal bazotia mais okuta na siko ba kuta na Isha bazo Isha bité maman za matata te maman za matata te luka bozolela mibala ngo pe ya bino bazaki bandeko na biso na osunga ka ya bino pobo bokende mukolango nazo biso wana na ovanda na uti ko kuna malanga na ovanda ndaku ne so da kiso munene ya ndaku wana ondi mate nazo vana studio ngana bana balila so kiso studio wana ezalaika ke poko ekokitoko tsaka makolo tolala be bandika awa ti awa lokwa to bimana na biso ata na 100 francs te oui to bana 100 francs te na bino ozonga pe na famille te na ozonga te to bana ko vanda ndanga manzanza ata ya manzanza na ovanda te ovana bana place amo donc mutu ezo swa na olia ndenge nini tongo etani na bana mutu bando swa na lela mbali epai na lela bana nanga ba olia nini namuna bana kana nzala na pasi bana moye batanga ni wana ezaki te po mbongo ezate to uti na pasi to bana ka sakutu pasa ngo esila mais toujours continuer ka na pasi ngo lisusu pasi na bana ko futela so okay na pesi adresse okay kuna ba yebisa nezaki pona bimana ndaku na nga il faut maman lpanga bela nga koko okukufa kotika bana bima ba bimisa nga bongo na ofuta ndaku so na komi le baba les 15 muto bando swanga ndanga manzanza mukiona non wana siko na ofuta na studio moko na bandal donc bakundi OK na bandal côté ya makele ya makele oui oto yaki na mic oui kuna moi studio no mona no so na komi ka les 15 muto bando swanga na nzo tala bano ba oliani na mona nzabana loso mafuta pour atamboka muke na ozwa ndenge mic akotala nga ndenge akotanga mo muke na zuna bombi pour les 30 na futa tanda kwa bato siko le jour ngo neba na vandaki na lamba pété na zara pe neloti tu vas na bana na sela bango riolé car loso wana ezalaki bana baliaki non ka appelle koti osuna nyango na mona ka dérangement aisho ko bikote les anga aisho ko okoko ndenge nini bien oza pinga mina na bandali yaka mba ozo adresse na nga yaka nga etumba na vanda pété nga na temi mbango na fièvre na nga ti epa Isha na nzo lukana na zwi moto na komi na Isha futeli ngai bikotele mama nde aza na posa na bino na tudi mama wapi ti na tudi mama wapi na tudi katika na tu pona ebe zakaka mama nde muto luka biso mama wapi ça sembla na question ko tu na Isha ou bien oyebaki na yo vraiment teke non na yebaki ke za mama Olive do esengo elekaki nga ya uta na ndako nzo rezoe na ofuta ndako ya batu nini bana bakolia nde nini esengo wana na tuni siko question mama wapi na yo kapenanga mona confirmer mais mkola ba mama présente nga mama Tété na mama Mado batinga koko yo pose kaka po biso mona ko na kolela mkola na sekisa bango na mo pe yake te nazo kende place oyo mobali nanga banda ko amonaki pasi nga mukulu banda seksambi koko mukolo mama Olive ko benga nga kolapa nga abanda lo bango abi mukolo wana na baninga bavandi nga na koti mama douche
na changer bilamba to nazo bima ta babina nga pululu tika pulu abiba yebi déjà que kizenga yo karate donc mukolo ngona ko ma pena kizenga na koyo kate kumbala nga abetela ngo ba calcul ndenge nyoso tu nga bilelo pela nga na okelo mona place ngo pululu amonela penza passe ba pesi so bilamba ba pesi so mbongo otongisa ba express nande tu okende na kinga kat ngabiso ngabinga on dimate fona mona na kota na lutina kinga kat ndima kena ke kinga kat kanga no da ko anime ba tolonga wa titi kinga kat ya musika to ko mana kinga kat to ko mna kinga kat to kita baninga ba kita loyenge to ko mna bis pa kiti ngate mna na bis atima maboko botela ngabe to za wapi ondi mateke za yo koti kinga kat ngabotela ngabe yo mama bapo kokobona za liboma boyeko ngabe mama tela na beto za place ni wali bis oh kitu za kikatu kitu yo muna baso mura mtu moya mbabiso yo veva nani ngome pala mtonga teme otala ngaya yo mala tête yo ngabe seke na papa naza problème kozongi sangate baso ba ngabe papa so zongi sengo ta distance o tikuna bo kaka mama wakufi na nzela ponga na yeka koza biloko abana obokota tokoti ande to koma pasi wana tozonga ya kosepela na baki na ko luka pona bana nazongi na ba carton te ba carton nazongi na super bana na kota ki na libana na ngai pa polulu o ya moni singa na miso abatu ti akoti na mabele na tika ko lata super yango te Mozuka na continue soki maman li ba futa ki apesa ki zaka na continue. Oui na continue yem ta moni singa na lobi yango bien. Si c'était pas lui ben. Yango na lobi bien yem oh yaza muta ko ignorer te hein. Ata ma pata mabele ko sepela te. Yende mutasala ke lelo oh bikote la bota makazala na e. Mais lelo bikote soma bikote c'est pululu. Donc ne kozwa super na bima na ba maternité non na ma maternité ke na kitoko. Nata kana bima maternité musu koto ti papa nga ya rouge koto na ti vert ma robe nanga. Donc na mama ko mozo ngisela nga bisengol maternité. Na juste des super nanga. Na juste enveloppe nanga kaki. Na juste des sacs à loso, na juste des cartons ya mpakasa. Balia mpakasa ko kauka. Na lia mpakasa ya mubesu. Des cartons mpakasa. Des cartons makayabu donc oh yebi za carton 2 na deni na huile ata mo wana sengobe sengote na poisson bosen na poisson na lobi ya poisson ngo siko na ba te chencha oh amna bozoka mabundu hein te sur les portes bozoka ba chencha Yves na bi kombo na ngote na ite kombo na ngoyo ebisanga ina yebite tilapia Yves na yebi identité poisson na te pona mona mutu na ngote na mona muku na capitaine te wana na mona muku ate mutu te non parce que keza poisson ni na yoka elengi na ngozo liango lokola muto alia chingom ata muto za na problème mbanga ba pesa ba ba liaka chingom ming po mbanga mesana donc on ezaki on dirait nazo ezo sunganga na mbanga ni ba souci ya kolelo na lela ki wana nyoso tu yango nde yaki pena ke bita ezongisa mashwa na sika nango voilà mais okutani na mama osula na mama nini tant mama monaki yo malobani ezaki pisi nini pona yo ba yebi ke folle ya ba veuve nyonso mais quelque part pe bandeko bandima te ke yo zaka veuve abi mais kokwa za nanu atona age ko ko bota ko zo mobali ne puis dernièrement to ko ke ba senta ki yo par tous ces comédiens moko boy ko mo bimana comédien mo senta ki ko senta ngo libata ayeka koto pian libata ko yo lugaka to so na poani tiens ala bande makambo biso to mo kazi ba sentenga ou bien na bimana comédien moko te bana zaki un grand comédien bino na ba comédien na benga bino ba semeki bino ba semeki na nga bona nzela bango mbali bazoleka mbali bango bazwe bebele mbali bateka kuna non naza kokutana na mama Olive ngaja muto sebina na zokende bato bandima teke yo za veuve balobi yo za na opena femme libre bato za veuve te mais on mikota na association ya ba veuve tokena memosiko na sunga bino leo na bato wana nazo sunga yo na bato wana OK toujours quand même bokosi pété naza veuve te ah bon naza mama ya ba orphelin naza na ba orphelin oto bomona nga na kati ya groupe wana association wana ezali po
naluka moi quelque chose oyo batiela mpona baorphelin wana baliaka mpo soki nakei te baorphelin bakozwa droit ya papa na bango te. Oui, naza nanu so libala ye nakobala mpo monake nakobala apesanga papa na bino omonake nakobala ye yo moto olobaka bongo so opesanga papa na bino aza mpe papa apasi te mpo lia na ote na pasi omonake nakobala boyo ndoza boya mobali te 3 ans nakoboya te 3 ans oza mobali te jeune fille papa eki oya kobokola bana wana papa eki papa Yves eki bumba topesi bango tebele sikoyo eki bumba te nazobenga papa Yves te nazobenga papa Junior Ekita nde nakati papa eki papa Junior Ekita okona baquestion oyo so oza makasi okorépondre bango wana mobali na biso nde naza boye nakozanga mobali wana beau-frère na biso non nalobi te ke beau-frère nde naza boye baza ta 95 baoyo badragaka nga lokola baza 95 non na tria te comprendre ya teke badraganga te badraganga baza na bango 95 sikoyo fai na trie sikoyo na otrie wana namonaka to naosalaka naobenda komo moboye mataka nanu mbangu omaka o Junior Ekita nakiti singa te oyo te nakangi lisusu natie lisusu nabendi lisusu na triage nanga mo nasalanga mo so vana ziba papier so natie nabi bona be na panzi ngo na Yves ndako bona na panzi so saka bocha et puis Junior Ekita nga bité na zongi sang yete ne quoi besoin de 95 mas balusi mais eza passe bobita mabakute hein bobita mabakute na obala na ba te poani na obala ba obenga bino ba obenga mikutu bokotala bokomona ke na bali na ke mais nazaka wana bobita mabakute eza pona bana nazaka na pona bana omoni na couple na tuzalaka wana eza mama mosusu obetele lisola mobali asiliki c'est le maman présidente na biso nayebi te azalaka fan ya mobali ne numéro 0 na maman présidente biso nga mde la fafole na tumbola bango so minga papa mo ngabi na mon papa aza bien koko sanga na ngate wana siko maman présidente biso ko sanga na ngate koko na mono nga poto buzo batonga bi maman est-ce que c'est que mo silika nga na kisoka mobali te na sata mobali te quand nga je poster azalaki on a comme expliquer bana na ate singla pembe ate gilet ate manette nga bia tika biso pe boy déjà kenda donc azana posa mobali lisusu te ye azana bakoko na bana na ye baboti bakoko na posa zo siko lo kwa bazana bana ebele bazana bato ebele rentrée scolaire yango yo bana ba orphelin po batanga yo mutolingaka ba orphelin balia mbongo na yo ko gaspiller te contacter fondation Mama Tabita Dorcas à partir ya kubinga Mama Mireille nde Mama Mireille moi quelque chose akebaka nde azosunga bana nyonso bazana ba balabala bazana banzela b'infirmier b'handicapé buna nyonso tu kaka sana ko soutenir bosa makambu nyonso yo vana na harmonie fondation Tabita elisuli bosora bino kosenga lisungi na 1 euro na yo na 1 dollar na yo na 1000 francs kosunga bitike batanga baza na bonne santé bazwa eloka kolia bazwa tama ya komela bazwa telamba kolata baza na bonne éducation nzamba alobi senga kopesa eleki senga kozwa ntango ozokanisa babitike eza ozodefisa nzambe. La fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonnés parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Mama présidente Mireille Chubae ya Jomas Masamba merci mama oyo apesa ke pa ba orphelin atiaka nzambe musapi na lisu c'est que tout le mois to kenda moi place moi pio kimezali donc le là tout ça un peu dérangé tout le mois le soleil lui férocement tu veux ta moi tourne bicoté le bon mon peu bicoté nga commission biso pena ko pero je sais pena moi bien autant la bicoté le pena ndi toi wa mais la femme veuve bapesa nga mamba hotel mara ya olaksa taille te bapesa mamba hotel mara kolaksa taille vraiment na lakisi taille te biso tokimi kuna
makelele tokimi moi na générateur oyo batie wana nde yango tozoluka place ya kovanda quoi. Papa Junior yo lobaka onga nalingaka mambo olakisa tai trop te nalakisi te totemika tokima yo mo omonika. Voilà. Donc continuer selon l'option ya maman présidente. Non, maman présidente moso bandi ko sibonga ndo toboka. Kuna nga bongo te. Bana ngazaki. Soit tia linette, jo postera tia linette. Yo koka. D'accord. Jo postera tia linette. Na gilet. Yo koka. Ando ko so manga bia tika biso pe déjà pola. Muko suka boye kani na tumbola na ngato vandi boye. Na kasa vu na matonge pardon. To na mama do. Ngababa tababala babala te mama da tenga yo liboma yo la fofoli yo lekisaka tu vas na moka mama da buka kie ko ba mingi babanga ka uka mama mokondi ko ngai mwana banga suka na banga te mwana suka banga mama te nze mama do na muno zo sekala kunde po sekani wala ngono ngabite to kanga mana o sekani mama da sekabi abite no lisolo abi mu bazaki ba jeune yena mobali nae abanda kotonga azaki abanda sa couper couture siko monika loyenge aotanga mais baninga mususu ba aotanga bala baninga mususu bala te siko yela nda baninga kana loyenge so baninga babimike baninga bangana basimza bakeye pala nine kana loyenge bakela mo pa mibali te mais bakela mo ko tambola ti amo boy ba yo zonga kande sa na bana classe abi asala ngo trop papa sa sep ka mado mukolezali mado mukolezali Mgo pe boa sa zeli. Abi koko batia bilo na mesa. Et puis pasa kende na bakamoni bavanda bango basi ba omena na bango. Ba yebi ketanga kozonga ndaku, akota na ndaku avandi ye mo se libala. Akomaka boy bona a servir ye biloko. Koni ba servir ye biloko, akiti na mo mutu nezala opema nanu parce que maboka ti mutu boye. Apema. Alors aka pou, tongo ki pou. Atali liboso akazaki na fufu. Malgré nos parents, attends ce que vous avez vous amoni ça n'est zate à comprendre ça n'est limwe. Il me dit abi nzango ça nous ane zoa comme bana zaki mulai. Pourquoi parce que les tazo lukalu aluka bilone abi koko ba kwelanga na nzoto kuba. Parce que si vous avez betanga na yeba te biloko na ngeke wapi. Abi l'état na nguluma mana luka nzela na ki parce que azo mona koto musuni. Koto musuni abi donc on ngande babeta ki elo na loka pone zaki sabo bilonga bi nga so zenga ngana lokota no leon zanza bi vitesse tatana zaki nango siko muto asa ko raisonner à chaque fois to vanda azo raisonner mobile na muto bongo ana posta ya mobilité asa vraiment na posta ya mobile atamu kete po malgré zaki elo ngabitu mais ay ba sisi to bongo abonner mo sandi ko etalisa bi boete yozo kende kes bongo baza libre yo landa doblo mo abongo biso tokanisa ngo mais nga age nanga so mbala ena obala na ba te kwati mais bango siko ba oloba nini to bala te parce que déjà to koli donc po beta numa bakute ba place on to kotikela ngo ka ba mama na biso ba o ba raisonner ko bala te neti mo sa papa dudu ako raisonner ko bala te neti mama o nani mama na musicien na biso atango akala mama mavata yo pese mobile olinga te kani aza na poto ozo mobala akene okena mbala ngo wapi po ayebi déjà ofuta billet d'avion akenda kazonga ala tabia za bien mama na petite zizina o ba petite zizina mama bongo pese no ibango bazaka to kuta kata pesa biso to bini bon to kanisa tozalaki esili nango mais ngai bobetali bakute nazalaka veuve te naza mama baorphelin mpe soki mobala ye nakobala kala te bomona lokola bino na promettre bino kala te bomona lokola bino bozo tunango tro te na boy mam nanga so napesi yango mokili ezelaka kaka so napesi lelo mwa Yves loba oya tunanga Mike Lokamba oya Aisha Kokoko oya basongi moni na presse bato baba vrai songi bato na tangi misato yangi te bo tunanga donc bino bozela kaka kala te bomona ke na vandi libota moko eye babi ke toye ko senga loboka koko comme ça moko za kimia papa ekite wana bon papa eki papa ekite kika songi senga tango papa ekite nga bela pese masa nga kibuma na pese bambo de ayo tango olobi ekibumba te nga lobi nga nazo tanga ekibumba te ekibumba nga pe pese mbote nga lobaka Junior ekita ne to kata eki
jusqu'au lobby nani. Je comprends la pesika papa qui ya juno qui ta. Ko un peu de belé. Te songi te. Na bano baza combien 95 hein. Moponi ga moko. Est-ce que les gens na poni? Mais so bi mingi bimara ye. Mingi bimara ye. Mais papa kita. Tika pe hein, to ba misu ba zona ne sika hein. Mais est-ce que kita olinga? Jamais. Jamais parce que c'est la femme. Ah. Voilà. Tomi na suka vers la fin émission na biso et surtout plus na ba suka ya nebwende maman Olive Lemba kanisa ba comédien ba journaliste ba ndeko belé ba orphelin ba veuve ba ndeko baza vraiment makambo songo lopakala ben oyebi sa maman Olive nini ndotala yo aseneti mama na Dubaï soko yebite lelo ndeko na biso mama top Sila Gabriel Lité Akanda, Aïcha Koko Versace Luizi, et puis ndeko na biso Priska Baza na Dubaï. Donc je crois bien semaine prochaine bon allons sur la ville de Kinshasa. Maman Olive m'a qui bango. Un bon maman Olive. Na ebité so yebi. Te na ba pété mais nzamba za lokumba bito sepela na baninga bazo sepela to le na o bazo lela. To tisko kolela na matanga ya papa poudre de chasse. Si on a eu message à bien, il y a un sengo, tout c'est pour la baninga, pour les hommes qu'on a, maman il va pour narrater. Il y a Zara Nabilongité que on a linga, on a linga haute. Le col a bango le leko qui vont baser ma comédienne. Tous les hommes colopé maman au cancer biso ba veuve maman. Na longo la lunette avec beaucoup de respect. Maman lui pena respect maman, respect. Hein maman. Quand on a temi à tout droit boy na kaoki. Maman kanisi la biso banana yo. Toboité tala ba orphelin il mona ba te belete ba bito ke pesa ba orphelin ba ke ndaka na orphelinat est-ce que ba orphelin ba tala ka na orphelinat toboité bo ba te koko te po ba tamoki ba balusa maloba nga zo pesa ka message pa maman ba orphelin ba tala ka na orphelinat te ba orphelin pe o baza na bandaku bazali tango zo kende luka baza na orphelin bo mwana ndeko oyo yebaka bandako simane na simana Yves Pandi boye oyo yebaka tant que pesa na orphelinat ba lebo ba wana so ba lete boko yeba wana na pesi message na mutu nyonso tout maman nga na sepeli oyo salaka mais na lelika na place ya ba veuve maman biso pito za pe na poste to mona pe bamboka misusu te ata Lubumbashi aneti nga na bi Lubumbashi te so maman me minga Lubumbashi na robeta ba shit avant na mata na avion na beti shit na kata avion na beti shit tina kita na avion na robeta shit maman maman toza na posa penza toza vraiment na posa pe biso pe un jour to kende pe dans le week à Dubaï te nga lobi bien na week à Dubaï te pe comme complexe nga lobi na nga ka Dubaï te na lobi ata Lubumbashi to tambola tana mama pe toza la pe na esengo neti batu mwana soka to mona mama ne azaka na esengo ayibika question na komi maman bonbon na rozwa maman biscuit na rozwa maman chocolat na rozwa c'est comme ça ndé loko biso pe to luka un jour to vani pe pembe na maman na leli pe maman pe na lipeka maman na ngina ko plata kola maman lipeka na ndenge o bat ba okanisela te mais mwana soza maman ne caprice ezalaka kaka mwana soza na maman na caprice ezalaka kaka to vandi pe tozolia pe place moko na maman to tafuni pe esa pe sengo ba orphelin wana pe neti décembre yango maman so kanisi biso te mutakanisa biso azate na bona ngana kende de gauche à droite na bo na biso pe na vérité na ye tout droit et pas non maman tant benga biso te jo mona ba filmer po biso na biso na Congo ezala kaka na caméra déjà mona que ba bengi so vivre quelque part ba benga biso te maman ce qui po bengi biso te c'est que to komi de mona ba o ba kundama non o baza na ba morgue na ba o baza na ba cimetière maman vraiment maman nazo senga maman kanisi la biso maman Olive Lembe qu'est-ce que nous opposer ngai qu'est-ce que nous opposer ngai pozo tanga kombo to ba maman bando bandaki Olive Lembe maman di maman Olive Lembe maman kotika biso te borfele wana ceux qui organisent bango te baliaka te au moins maman yo pesa biso na décembre yango futi ya borfele na classe na bandako
bato miso bazana ba problème bandako ti lelo tant to beti ba 3 mois mo lo bango exact zo mo soka tozo seka po tozo bomba passe yango po la kisa biso moi faut za la kana sengo olobanga na biso da discours moteur kuna moi faut za la makasi moi faut ba colonna moi oui c'est ça yango ka esprit au to lata mais bato miso bandako ba beti ba 3 mois non ba foot bandako te bato miso pe ba garantie c'est bazo benga na bango bazali na kata groupe mama miso po mona tant to ndinga na vandi bona zo bate ndako abatu bana classe non na futela bana na classe te bana na futaki bango ti lelo bano benga biso ne passé to futaki bonga no na zo wapi mama vraiment décembre yango yo mto kanisaka biso yo mto benga biso yo mto sepelisaka biso yo mto sisaka biso pasi ba souci to ko résoudre bibali na biso mama Olive Lembe mama so bengi biso te mama est-ce que binzembo ba yembaka nzambe soko bengi biso te biso moko tokoya tokanga bisaka mama so bengi biso te biso moko na nzela kinga kati na bana biso okoyoka kake bamama moko kuna basimbi bana yebake baveuve na baorphelin tokoya me nayebi ke obenga biso kaka osango par jalousie ou bien oza contre bandeko bake Dubai komonika bandeko bake Dubai yango yo komoya na besprit ya kosenga lisusu non c'est pas ça obandi question na to senga kaka non ça on a jalousie nayebi ce que bien tozonga na ke balelaka na oba olela basepa na oba osepela bongo za mukolo na bango na nayebi ce que mama ngo esili. Est-ce que ça premier groupe kende na mama bakendaka ebele mama changeaka le ba memi Pierrette le ba memi Jeannette le ba kuna memi groupe ekeza groupe ba veuve te biso zalaka na groupe na biso ka ba veuve ngana zo le la ka na compte ka ya ba mama veuve ke mama kotika biso te po soki obengi biso te ba bengaka biso te so ba bengaka biso kwa wenge mtebenga biso naza reconnaissant na ko wanga na te wenge nde ebenga biso bana wenge bakanisela biso bayana biso wenge bakanisa bite bandira so bakufa batikaka bana boyo za pona bana oui mais pas wenge mona babenga biso jalousie ya ndeni ya nini nonga na sepeli makasi foko sepela ntango muninga zwi zane sengo na baninga ya yo pe mukolo ngo pe ba sepela pona yo bango bazwi bazo mériter bazalo kwa biba biso tozo mériter mais bango bazo mériter ya bango bazui ya bango za normal musala bosa na Congo bazo sepelisa Congo neti Gabriel so atoza ne 50 so moni Gabriel pasa bimi neti sila bisala so moni sila na nino o sepelaka ko ebike musala na otale loko tisuka nango na kozwa solution na ba problème nanga mama top non maman top si oui yiki toujours non maman top maman dans la génération oui so maman top so mona ka ke awa pena ambiance ezar donc ça veut dire que atala zaki na kanda peso moni ako katsa yo ai wana kutu kata tika na eti te akanda ngamo kuna monenga première fois na mo te akanda na mona mukolo o tole la pulu na butu ate comme tanga robina la taka veste oyebi ke non le la menabite caméra ezwanga bolongola tato na tempo c'est non seka non okoka te po ça seki makasi caméra ezwanga bambo ekomande mususu bon so mo bango faut sepela bazo mériter maman même bon parce que na 5 ans ke lokola biso pe kaka basi ya batu wana pemba na ba sala ba lekaka pe étape wana yango to 5 ans ata lubumbashi ya pamba to ko sepela ah bien là de bon là non c'est les bichons bien abi ata lubumbashi ya pamba ata lubumbashi mais ndenge ka mama benga biso yo nise sala nge 50 na vani ka boye na mona ka ngri allo mama Coco tozo bengo pona ans luzolo et ça la resengote est-ce que femme manga quelque part mais so ba mimi no ba teke ça va na ba teke tozala kande na mama mupanzi kaka ata ba teke to kende ko tozala kande na mama merci Coco bikote de mama di mama bana mama abosa na bana et mama abosa na ba orphelin so ko bengi biso te ba benga biso te mama benga biso tozela ki na journée de la femme to bi journée de la femme to ko bina mais to mo journée de la femme to comprenez que maman azaki na moi empêchement décembre maman kotika biso te maman so lingi to leka to lela to kolela maman ko boza na biso te kotika biso te décembre yango mana biso ba sepelaka tant to zo na ba voiture to kendaka ya transport ko luka mana zana na sexao bebi ndeni to kendaka transport ko luka kena pa maman ngandi yebisa pesa na 5000 francs kuna kena mama bia sana ngote mama ngalo na wakati baninga ba kena ne papa Yves allo ozana tamso mo 5000 emonani toke na ba moto mena a kozonga bana bazela biso ka
wana baorphelin bayebi ke tozonga mabo opamba te soka pipi mama akedaki na wewa azongi na voiture mama yaka nono asike mpo kosepela mama zwa Maman, est-ce que mon maman lui ah maman, na moni maman, est-ce que mon par exemple azali ka pas question mais voilà. Voilà donc la souka la tiré le micro, numéro de téléphone et puis mbote la mane bota la biso koko bikote voilà. Ah numéro na téléphone ezali 089 78 36 175 089 78 36 175. Napesi mbote na famille nanga, famille Bikotele, Mai Ndombele, Mai Mozindo, petite soeur. Napesi mbote na Clarisse Bikotele, Yebikak. Barbara de Conventry, napesi mbote, Gladys Bikotele, napesi mbote na France, napesi na Luzolo, Flora Luzolo, Rachel Luzolo, moi c'est qui toque. Napesi mbote na Erika Luzolo. Yoyebi, na pesi mbote na Andrea Luzolo. Na bosani te la première dame. Hein? Première dame yoyebi kaka. Na ko bosana te soki na bosani lisusu penza kote opena eza mabe makasi. Na pesa mbote na ngai na Fallon Thomas na ngio mingi merci na ozo sala pona nga. Na ko pesa mbote na nga na Anto yoyebi. En tout cas, Anto, na lingio makasi. Ya boye bajua. Na bien ko mabele mame. Talaka disa la veni bangala na kitambo, tina nga refuge motika angati. A tout moment za ngai. Anto na nga don na lingio makasi. Na depuis Nigeria. Ah, po ani boyeko. Non. Obi ko sa mabe makasi na nanu. Couple moko non bobo sananga miki le kaboli biso non nanu tara non nanu yoyebi kaka non le la makasi bobo kisanga makasi on se pelate anto alingio makasi mama bana kande tolobaki to saka bongoti kande tolobaki anto nanga anto ebonda yo pena ozara anto ebondo zalaka Fallon Thomas ozalaka Junior Ekita, yo yebi kaka. Vraiment na sepel makasi. Junior Ekita na yebi ke ero za na musala. To bengana toloba, tolobela, to sepela, to zali to salara. Yo yebi kaka ki yankende papa. Dosete, dose. DiCaprio, ça va? Benny, ça va? naye na nzili awa naza na Saint-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui aller retour oui combien de besoin oui tika soki oza na Saint-Thérèse le seul et l'unique comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui, ce commis Saint-Thérèse. La mission. Mais ça ici, il y a Kubungate. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balou la rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, jibe service. Pour ce monde. Mais ma canicine. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio. Papa Julien, DiCaprio. Omonio. Eh, la jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le meilleur mot. Il y a Mundede. Attention ton ganayo.
Moute bolongwa te, okozotonga no mobimba. Yango jibe service eza kaka wana Kisasa. Teyeya. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kala mingi te. Mokili mobimba. Abilo. Ozui. Donc alongo di biso pili ya makambo ezalaki 40 jours, mais okomona contenir esali 6 mois. Papa Sile, yebisala ba voici. Oh basala ba ndeko na miki. Na miki na poto. Place ya série ya kotia biloko. Eza pa ya José Baila. Sibe service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Pas José. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale Zamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo santo yo monisanga loboko na Zamba lolo yo azosale Zamba kabasangolwe azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana pa moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo. Yoka bosenga nanga Zambaka basaye Yoka shije nanga ye Zambalola ye Na ye na babasi nanga Libosabo zambe na yo Na ye na kozanga nanga Libosabo zambe na yo Salelanga Yeso Yeso Salelanga Yeso Yeso Salelanga Yeso Yeso Salelanga Yeso Bisenga senga sanga lole Nalemi bi yapesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye Batu bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye Batu bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye Batu bakovanda pe na sima na ngai Nalemi bi bisenga senga sanga lole Lokota nga Yesu Yesu Lokotanga Yesu, Yesu Lokotanga Jésus, Kotikanga ite Lokotanga yo yo
yeso tombolanga yoyo lelelelelele lesawa fako lelelelelele lesawa fako watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesamukatanga lesa lesamukatanga lesa lesamukatanga lesamukatanga ye lesamukatanga lesa aleluya chilobo chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yeso aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai yoyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele Sala ngombe. Syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.